Yei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ufandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pact with success. Merci pour malamu na bino nyonso boza kolanda beso na politique ya mokolo ya lelo. Merci parce que bozali ebele boza kolanda beso na Kinshasa, na Beni, na Aru, na Rumangabu. Vous êtes un peu partout, vous êtes dans la politique, merci na confiance na bino. Pourquoi lelo makamba ko lobeza mingi ba dossier za lokola dossier à Congo central, marche ezaki prévu uto kala. Mais lelo salemi ba sasi beti ba tout oyo baza ba proche ya gouverneur atu matubana ba balle réel betité. C'est juste qu'on disperser ba to ba ko tambola main ba organisateur à marche ba gaz réel beti selon information monsieur honorable Fabrice Paula pour la plupart zaki toucher la balle réelle. Mais pas ton gouverneur balobi ata balle réelle moko te ebeti c'est ngo to ko fungola ngope na pourquoi lelo réforme ya Sénine depuis 11 juillet groupe moko ya 13 personnes ba lancer démarche moko ya retrouver consensus autour ya makambo ya Sénine pour na bango to ko kende kaka te na remplacement ya bato sans pour autant to passer na ba réforme bakutanaki na président de la République bakutanaki na premier ministre bakutanaki na Jean-Pierre Bemba mais aussi bazaki na Sénine a projeté Kokutana Joseph Kabila, Martin Fayoulou, la confession religieuse, Adolphe Mozito, Moïse Katumbi, la suite nango soye kozala nengeni, to bet appel l'histoire ya reprise ya Bakou, aux a prévu mon lundi. Est-ce que l'école est allée prête? Est-ce que va désinfecter l'école? Est-ce que l'enseignant va aller prêt pour l'enseignant va soulever les camons ya paiement ya NU, ba sengi na bakonzi ba respecter accord ya Bibwa. Accord à Bible le baginini to me robeta liso na ngope mokola lelo mais information mo ba pesinga avant na mata na plateau likambo ya mwana mwasi ya lobaki aza na mwana ya sénateur Tambo Mwamba président ya Sénat selon honorable Ntingi Pulu la préciser qu'il faut na tanga kombo na ye mwana mwasi wana aza na mwana ya Tambo Mwamba te wana honorable Ntingi Pulu alobi albi mwasi wana azali mwasi ya soda moko boye na este ayaki na Kinshasa na zemi na ye tango aye na Kinshasa zayeko tambola bilela lela senga bato basunga ye honorable Ntingi Pulu albi bakendaka pe tie pai na ye po basenga asunga bango mais c'est bon que na sana makoki te atindaki bango pa Corneille Nanga bonga mo personne na comprendre ye Corneille Nanga mala moko mais c'est l'information na betne bango pa Corneille Nanga mutosala qui prise en charge à moi sur na maternité ti moi na bote ma futi ba frère nyonso bon dossier wana to mbeta so na ngombe za mingi te ça reste à vérifier ce qui moi nazali ya nani bat musu besinga la maternité est une évidence mais la paternité non je vois que d'où Jésus belé doit commenter les camarades malembe. Merci d'avoir présenté bino ba invité à mokola lelo asali akosala ba 4 mois leki na boso na politique te babe bakangaki ye bafungoli sikoyo Serge Kindomba font anti-dialogue bonio santé ali malamu te ona nini nkumu mbote na ona bakongomani yo bazwi libaku na nzela mbela oyo yo pesinga lokasa santé ali malamu te pona nini etumba oyo tobandaki kobunda na Kabila il faut koyebisa bakongomani vérité bosolo ete Kabila changer méthode Kabila zo bunda lisusu te ke etumba na ndenge ya défense ma contourner biso a contourner biso na ndenge ya kokota biso na ndenge ya kati na nzela ya ndeko Moïse Katumbi il faut koyebisa bakongomani ete lelo yo rapprochement salami entre Katumbi na monsieur Kabila o biso dobenga ka colon noir les mal incarnés, il y a régime AFDEL. La communiqué à Souka ya marche ya Namuka
Moïse Katumbi a posé une signature. Katumbi, maintenant, c'est officiellement que Katumbi a nani na lamuka. Ndeko tika kosa mosala à l'état contre le peuple. Obi alinini. Katumbi tango ache mokolo to na likasa ya mars. Banani obebisi Katumbi ke kotambola te le 13. Et ali Celestin Mbuyu. Oyo ali parrain yeloko bobengi fondation Katangezi. Ngana yaki na mutuna moko na zotuna ba ikongomani. Bato bazoya kana etandoke pona kofinga ngana lobby na intérêt ya Congo. Etumbo ba Congolais babande ko bunda contre soi ya Monsieur Kabila Ronsard. Na fondation Katangezi nini ali likolo. Et ali intérêt à Congo parce que soko tche Ronsard ko travailler contre intérêt à population. Donc yoko ko boya intérêt à ba Congomani pour exécuter na groupe ya bato moko bo bali financer na ba Kalev Mutombo na bato lokwa ba Wivin Mumba bato ba financer ka association wana et puis bango bali ba membre et puis na kati ya bato ba yebisa ke pona nini ba rappela ke babi ko bossa na stade ya Mazembe mota tongela yango ya Kabila. Kabila parena mafia na yo. Kabila tika yo za la criminel économique. Uta 2001 tina 2015 Katumbi yo aka fils bien aimé à Kabila. Tango Kabila finga kabiso bana Kinshasa 40 bwakaka c'est les parents. Y compris na yo na kati ndeko na ngai. Makambo yango bazolo ba ko no zali chien ya ba cadre moko ya IDPS makambo yango. Ndeko bakanga kyo ba bimisi yo pe bandi ko ndeko ngai na ko kozala teke moto ya IDPS atindanga na okaki ndeko alobi ke o kabundi mutazo tindanga na kabuya bako ko tindanga te. Na journali na ngonga na bunda ketumba. Na boya anatanga kombo bato bena ba mabepo bato musubo ko otanga kombo na bangwawa kato yo ko kolobana na ndenge etumba bwenga na lekene etumba et puis na sens ya engagement tango biso to bundi pembeni ekumbaki national Tshisekedi wa Mulumba il faut rappeler ka bato kombo na tango to bandi yango na bosolo to pesa ka ngo Tshisekedi papa lelo bato musubo koma welela ngo yaki biso bato to aka na vision wana pona ni to mona kete na kati opposition moto ali moneno ali lokwa miroir Tshisekedi yango to bande ko benga ekumbaki kombo bangala bapesa kiye donc moto akoye kotinda ngate nga na bunda ketumba soki na obi makambo atako bato akatumbi bakotomboka bakobo bakoye koloba me ona lobi e ali bosolo mikolo ekoya bokopesa biso pona nini Kabila zokosa lobi omoni ndenge na komisaki Félix président en 2018 na ali pe capable ya kosala na 2023 menga nazwa kaka majorité yango na ye na ebisete Félix peuple aka na deux candidats na 2018 aka Martin Fayulu na Félix to baka soki moko na bango abimite soki Sadari Kabila ko boma biso lokwa candidat peuple azwaki kombo na Félix ndo moni peuple asa nini andimi mapona miwana donc Kabila tika kokosa yepe Katumbi atika kokosa population. Merci. Tant on a besoin que ce malo expliquer biso brassard wana article 64 on dirait makambo changata yango sous Kabila le makambo kusani mo expliquer biso d'où Jésus Beledou bonio natondi obutondi ndeko sango senga za kumu kumu natondi obutondi kumu pona libako pesingai na pesi pe bandeko nanga na plateau mbote na CP mingo za na bango na ko banda na ko présenter ba condoléances na ngai na ba famille ozali éprouvé ba victime 12 personnes ba kufi na sange na Sud Kivu kuna soda moko a milima sanga te alangwe azui mondoki abomi 12 personnes a blessé 6 autres. Et l'inkoloba nini, et l'inkoloba que, comme on dit en français, ça remet en surface débat autour il y a formation et militaire na biso na ba policier. Oui bilelo soko tali bien na cité na biso na ba quartier na biso okomona moto moko azaka kuluna azaka ko bundisa ba mama ko botolo biloko lobi moni akomi policier ba pesie mondoki a commis la criminalité officiellement. Et je crois que la police n'a pas sengeli base à la former. C'est un cas isolé, certes, mais ils ont généralisé. Bato ba kotala kapso na itando ike ba ebi ke soko ozana kati ya Kaluka, soki ozana Kitambo, soki ozana Kimbanseke, soki ozana Ngaba, boto mususu azaka kuluna azaka nani armée comme le rôle à dépotoir de toutes ces personnes immorales. Donc on est allé mbela na na beta il y a formation aussi un recrutement nani ko kotisa na ba service voilà ba délaissé. Voilà, alors na linga pe na profiter na ngongo pesinga ipona loba na interpeller général Kasongo na zai ko leka na Kitambo na moni policier a ko négocier akangi moto azaki na cash nete a ko négocier moto wana habité na 1500 yo habité pesa ka ta 2500 pesa ta 2500 ba ba ite ngana journaliste ba négocier ba sai talk na bango wana apesi 2500
il y a Tikelier, il y a Kei, il n'y a pas Kei. Donc il y a beaucoup de dérapages autour de cette histoire, il y a masque, et c'est vraiment réfléchir. Une quittance. Avant de commencer l'étape, n'est-ce pas, il fallait bien que la période, par exemple, où il y a confinement à Gombe, décision, on est là qui déjà. Qu'est-ce qui a été la caisse à l'État après taxation Nyon Sorana? Parce que 5 000 décisions utiles de l'autre, c'est vrai, général, cas sont pour renforcer, mais c'est une décision qui date il y a 3 mois ou 4 mois. Mais écoute ici, combien dans l'État? Mais tout. Donc, on va voir si vous êtes même logique. Voilà. Tout justement, il s'engage qu'on réfléchir des fois. Parce que tant que vous fout à redevance, ou tant que vous fout à amende, amende, on est allé dans le cadre. Ils ont institutionnalisé la ville et Kinshasa ba futa kayango. Ah voilà, na déjà kapi ba pesio qui tense na yo. Mais malheureusement na mboka na biso et comme cop ya ba policier. Donc ce que okeinet na ozana banda na pharmacie. Sous certainement ko zena ngambo wana. Kuna ndependa bénédiction ya ba pesi ba soda bénédiction ba policier pour na moni yango. Bako kanga batonyo so tiango mwa mantombwe ozi opesi mwa commandant na bango kaniaka ba se ezo négocier na ba 3000 4000 bazui batie na poche et silika ka bongo dérapage ezali makasi que Kasongo réfléchisse avec l'autorité urbaine pour batika makambo wana tozongi na makambo etali politique awa na yoki ndeko nanga asali mbela na ya makasi awa to se tromper te moto moko te na Kinshasa wa ndimaka ke Félix Tshisekedi lelo akoza na coalition na Kabila moto moko te en tout cas surtout pas côté à la Mouka personne pouvait en tout cas côté qui pouvait croire en 2018 tango bato bako tambolaka tango CLC ko tambolaka Kabila akende nani andimaka ke Kabund akoleka na TV alobi na kati ya siège ya UDPS alobi na ba combattant botika ko tirer à boulet rouge sur Kabila botika ko critiquer bato wana moto moko ta ko imaginer yango. Aujourd'hui, que les gens ne soient pas étonnés qu'il y ait rapprochement entre Kabila et Katumbi, comme il l'a dit. Moi, Nabakable Langa journaliste, naïbi plutôt qu'il y a rapprochement entre Katumbi et Félix Tshisekedi. Tractation, et éco évoluer, et puis éco kende malam. Mais nakobimi ça na surface, c'est l'okonine. Nakobimi ça na surface, bak sens ya ba coalition na biso. Coalition FCC Kachawa, tête au comité ko avancer awa. Congolais ko taka biso ba boni ke et komi et la kisi ba limite nango. Ba ko travailler pour na intérêt ya mboka te. Question ne ya pour na ba meso. Tango ba regroupement politique signé ba contrat de partenariat là dans ici, est l'objectif de bien faire, de bien gérer ou bien juste l'objectif de conquête ya pouvoir. Ou tu veux conquête et de partage ya pouvoir kaka. Omoni bato ba ko ba dialogue na bani to lobela ngo kala militaire. Et c'est bato ba ko lugara bazwa mwanda mbo pouvoir. Donc en fait bref elo na loba boye, eza problématique moko et na lobela makambo la muka. Aujourd'hui, il est clairement défini que la muka n'existe plus. Bato wana ba na hypocrisie moko ya soni. Po ba yokani déjà et c'est omoni ba bofandi boyokani bobitende vandia bato sala likelemba ya makambo ya politique. Ceux qui le ont géré pendant 3 mois, donc des trucs hypocrisie, makasi que bah rapprochement ça la déjà. On sait que Jean-Pierre Bemba négocie la Banque centrale. Ça ce sont des tractations négocierait. Natia on a conditionnel pour qu'on aura une invitation. On sait que de l'autre côté Katumbi a ça la rapprochement na Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou, dans aussi sa parole, les gens ne le savent pas. Martin Fayoulou, avant Akende, et si dans les États-Unis, selon nos sources crédibles, il aurait rencontré Kabila. Il aurait rencontré Kabila, et on a dit que ce sont pas autour de Kabila a dit ça qui est, la chambre conditionnelle. Kabila a dit que ça a le plan na yoana. Il y a sorti, il y a réforme qu'on proposé wana. Dans les jours qui viennent. Donc, pour dire que les gens sont en train de se créer, de se chercher des positionnements. Mais le plus important, le plus important, c'est que ce qui est que ça, l'évaluation à la coalition qui cache dans la FCC, on voit que c'est les autres qui ne m'abaissent. Congolais à se retrouver. Merci. D'où Jésus Bélamou. Ndeko Flavien.
dynamique les peuples d'abord avant qu'on appelle son mot. Pas une tout ta caca na idée parce que c'est la slogan les peuples d'abord. Le bandolo ya so dynamique les peuples d'abord. Bah c'est la dynamique nous sommes sur ce qu'on appelle les peuples d'abord. Maton Domingue na invitation pour Pessingali na base qui c'est moi pour libérer la l'équité. Na base qui est population autour d'ambition na Bokebi et surtout qui mission na bino na Mama Mingi. Dynamique les peuples d'abord et les groupes de réflexion oyo ngai initiateur et longo na bande comme susu to komi ko réfléchir parce que oyebi kondo tienti Tshisekedi de son vivant bato ba ko landa biso wa ko contredire nga il y avait pas 2 journalistes bazako kota pas plus de 2 journalistes tango kondo tienti Tshisekedi attaqué et surtout à l'époque en 2006 tango azo préparer ma ponami bande ko babi ki na IDPS ndeko Flavien zako kota ndeko Eliezer zako kota le lot député national je salue il passe tout ça qui bateau yo kondo azaki ko pesa opportunité to kota to yebi masolo IDPS ko le kabato belé ba ina IDPS wana ko le kabato belé ba kota na IDPS bandeko nazo na mututé tango lobi na nga le peuple d'abord tango ye kondo Tchengi Tshisekedi a telemi population ko le lobi le peuple d'abord ngai ko la ki sa passe ya population et c'est que la population s'est retrouvée. Tout le monde est régime de Kabila, tout le monde est régime de Mobutu, tout le monde est régime de Moise Laurent Désiré Kabila. Les autres comme le régime de Félix Tshisekedi, peuple a continué à souffrir. Tout le monde ici dollar en tant que Mobutu, tout le monde ici dollar en tant que Joseph Kabila, les lots dollars et en Mozo Mata. Ils ont qu'ils à 23. Et comme ça, la passe, comment on a les lots, professeur d'université, il va répondre déjà parce que Covid-19 et 25 bango, grève les banda. Et ça la passe comment on a médecin oh ba sonya kabiso bazo linga ba répondre et ça la passe le fonctionnaire de l'état ba futa bango 140 000 francs congolais le lot dollar est comme à 23 hors dollar le bezaki na 16 yebisanga akofuta ndako ndenge nini na yebisio ndeko na ngai lelo soki kondo Tchengi Tshisekedi amoni mboka ndenge zali okende et ça passe soki assez quoi qui a monaki yango moni biso ba peuple d'abord oyo biso to monaki parce que espoir nyoso yaki na maboko ya Félix Tshisekedi espoir nyoso yaki na maboko ya IDPS le pouvoir na ba allié na ye pour na kota ça d'abord biso ba oyo to boyaki ko kina ponami to retirer ba candidature na biso ba ndeko babité ngana ka candidat to retirer ba candidature parce que le bakete ba ponami na regretta ngote parce que le mo kilo compte ça biso raison ba o ba kendaka de lo ma ponami toute la population a la température sociale a kobisa on a ba député bazali kuna eko ça la passe o bien ba ndeko na biso ba gens s'engager to ndima kate ba misu le ba ko embrasser Jeannette Kabila pona koloba ete lelo yo bitumba nyoso non na dolo ba na lobi ba misu natangi koma motote natangi koma motote na lobi soki population ko tala bitumba to mene na mboko yo eza ba aventure to ko sala mais to bungisa ba to bele ba kufa IDPS pas kufela ba to bele y compris la parti politique belé MLP à Franck Diongo que je salue en passant mon président to kufela ba to bele pona koloba ete le peuple d'abord lelo to ligné dans slogan te de konanga ba journaliste peut bazo faire partie à peuple et bi sabiso sur na biso ba journaliste de lo ils en rap même na ba contrat même na ba ni donc c'est pour dire que les lo de conflavé à monique combat ba individu combat ya ko soutenir ba bande ko songolo pakala et ko zongisa Congo Sima non je suis toujours na MLP à Franck Diongo et je suis toujours cadre dans la parti c'est mon président mais na lobby les lobby so kena ma ponamité on a soutenu aucun candidat ezala ni Martin Fayulu ezala ni Félix Tshisekedi Ozolanda, tu connais ma ponamité. Mais le loyo, Félix Tshisekedi est allé au pouvoir et que le loyo est allé président, Toki Kobo est angoté parce qu'il est allé au Kamba. Mais population congolaise dans son ensemble, est-ce que Azako s'est retrouvé dans le régime les peuples d'abord? Il est temps, c'est pourquoi na yesuko na les peuples d'abord comme dynamique à réflexion. Pour la collapse dans des conflits, c'est que depuis la manifestation de Jérémy Bokakeno, tous autres qui sont solo mais les peuples. Ne comment le bien avec 2023 ans musique, na ba musique 2023 ans pembeni. Parce que l'eau déjà tout a 2 ans et demi. Mais il y a le rêve la population. Parlou et qui na mine da Congo, balobi ke bango baza livre d'or. Ndeko Kabila gérer na bango. Tout le monde a livre d'or royauté, tout le monde a mine da Congo en côté. Le balobi ke non Félix Tshisekedi il fallait aïa, IDPS, bas gérer parce que quand on tient Tshisekedi na vision, mais pas souffrir. Qui bloque les pays? Ndeko mo bien wa keno ndeko Félix Tshisekedi azali wana mais kasi batu bazali ko tambusa makambo malamu te mais ngana koloba lelo mais nana ngo za na bâton de commandement ala mokasi lo rouge wana ya Félix Tshisekedi c'est le moment ebeta c'est le moment esala musa nango merci ndeko Flavien maître Martin Milolo oza la société civile donc bino ba société civile on a moi plus la température ya mboka koleka ba homme politique peut-être pas plus que ba journaliste bonio Matondi Nkumu pona malobo pesi ngai na pesi bandeko na plateau mbote na pesi pe ba congolais nyonso mbote awa na ye pona oyebisa
président Félix Tshisekedi qui oyebi Joseph Kabila depuis azobo konzina 2001 ti alongwe na 2018 azaki o gérer kaka na ba coalition mais tango mukolo ekomaki basenga e bilan bayebaki bato azaki na bango na coalition te yango nazo benda attention ya président Félix Tshisekedi ki ye mutu azana mukomba ya mboka il faut yeba ke mboka ezali kotambola malamu te tala lelo dollar esiki ekomi pas ekomi makasi dako yebisa na espace ya 3 mois tobungisi plus de 20 professeurs 80% ya ba professeur wana baza ba professeur ya inikini pona nini pasi ileki ba prof bazo kokate yango tokolobela ngo na makambo ya ba reprise ya ba cours eza mawa mingi parce que système na biso eza ya kokufa surtout système éducatif yango tozo yebisa président afongola misu atala te makambo oyo ezoleka na ngambu ya ba allié na ye toyebi soki eza na bato oyo bakolo bate na mboko oyo eza FCC soki eza penza na bato oyo soki soni ezalaki oboma bato oyo bakoki penza kotelema mpona koloba te eza FCC po esika FCC ekomisa congolais oyebi ke FCC etika congolais kaka na misala mibale Paris foot na mendicité donc na minute oyo baza bato moko oyo bakoki kopesa ba notion ya ko gérer mboka te lokola ndenge tomonaki na makambo ya ba contre saint na makambo ya batunda ya Kasende donc toujours rappeler président que peuple congolais azota elayo soki okoti na makambo ya nungu ya ba politicien oyo ba politicien nyonso ya classe politique otoza na ngo ezala na lamuka ezala cash ezala oyo baza na FCC muto oyo ngai penza na komona ke abimi boye atelemi aya koloba ke na kosala lisusu eloko ya malonga na moni azati soki okenda lamuka bango nyonso tu ba collaborateur ya Kabila basala na Kabila ba manda nyonso na ndenge sili soki okeipe na ngambu ya cash ndambu pe kamera azawana mutu ya bato ya Kabila depuis aya na opposition mais azaka ka mwana ndaku yango zomona ata mama Olive ake otala Amida omoni ata Nemi ake kuna ezaka ka ndenge na bango donc nazali ko yebisa ndeko na ngai abanga te soki Katumbi azongi mwana azongi na ndaku ya baboti na ye problème na biso kuna ezate mais problème na biso ezande que population a se retrouver population oyo azokufa butumo et puis nazo ko yebisa bato oyo bazo intimider docteur Mukwege ke babeta massage na ambulance te mboko oyo e souffrir mingi soki ezalaki na moto oyo penza ifalaki mutu nyonso a pesa elongonya akatele lo sako eza docteur Mukwege donc tango azolobela makambo ya ba massacre makambo ya ba rapport mapping eza makambo oyo mutu nyonso ayebi eza teke bo kende ko intimider ye bokoboma ye ata soki baboma pe ebele donc eza na eloko moko te tozo yebisa docteur Mukwege a continuer ko dénoncer biso pe tozo dénoncer en tozo yebisa na justice a se saisir na ba dossier eza epelé mbongo yibama na Bukangalonzo mbongo yibama na aéroport mbongo yibana na ba barrage ya Katende donc miyibi bakeinde kokota na bunkero ya parlement pona ko freiner merci maître Martin on a kanda penza na makasi parce que kitano kanda kitisa kanda sa président que 2023 izalobi lokola ndeko Flavien auti koloba pardon et ozalati. Merci maître Martin tokota na vif et actualité je préfère na bande na Beledou Congo central à tout l'homme fort à tout refuse de laisser fauteuil wana ya gouvernement malgré arrêt ya cour constitutionnelle lelo marche salami ba réprimer marche wana pona bato mususu masasi ebeti c'est vrai gaz lacrymogène non juste pona ko disperser full mais bato mususu ba balle réelle ebetami honorable Fabrice pour la chose que là to
une information sautée selon une certaine opinion, à qui touché à balle réelle. Mais Congo central aujourd'hui, quelle serait la solution? Parce que comme si même la voie et la justice est aussi banango le sous-souté. Est-ce qu'il faut besoin autour d'une table sous la palabre pour pas bon ce dossier ou bien il faut pas qu'il n'a pas jusqu'à ce que aussi sa mandat. Merci beaucoup Nkumu pona motuna na ezali motuna moko très capital. Oyebi cour constitutionnel na biso et ça là qui soni, et ça li biso soni makasi na mboka dans la mesure où député national élu proclamé par la CENI, confirmé par la cour constitutionnelle, Batie poudre en moutou. Tu vois comment on a quelques jours après, même cour et revenir dans la arène. Balobel la biso terme moko en droit, tu ressens la juridisme à erreur matérielle. Nous avons une erreur matérielle, on a c'est une première, la cour qui rend ses arrêts, arrêt à cour irrévocable, cour constitutionnelle et revenir dans son. C'est ici pour moi l'occasion de réconforter les députés, les 31 députés, notamment Ludor Balekelai, va continuer la démarche. S'il faut même saisir les instances, il y a l'Ikolo, il y a l'Ibanda Mboka, va saisir, il y a un point à soutenir la cour constitutionnelle et ça qui biso. J'en viens maintenant à ce qui se passe au Congo central. Il y a eu un problème. Les députés nationaux se sont exprimés dans l'instance Tabango. À tout accueilli. À tout accueilli en appel. Baketi na cassation. À tout accueilli. La Cour constitutionnelle qui va prendre un arrêt finalement pour expliquer clairement que Atou ne peut plus engager la province. En principe, Atou Batouboana ne pouvait même plus parler au nom du gouverneur, au nom du Congo central. Il ne pouvait même pas, parce qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle. Alors, voilà, regarde maintenant ce qui se passe. Denis Kambaï, Koulona Kanam, il était gouverneur. Tant mon motion, ça l'a mis contre lui. À quoi? Mais Azela Koutouté, qui est la lettre du procureur, il est parti. Mais attends, non, on va continuer. Dans les mains, ils ont reproché procédure parce que déchéance à tout est arrivé dans l'hémicycle, était arrivé dans l'hôtel Moko Boye, à tous ils ont reproché qu'il n'y a pas eu les députés provinciaux habilités parce que il y a des députés qui ont perdu déjà si fonctionne comme des ministres, ils vont zonger l'Assemblée nationale. Mais oui, tout ça, la juridisme. Il n'y a que la Cour constitutionnelle qui peut interpréter et donner un avis. La Cour constitutionnelle, c'est l'instance la plus haute. Il y a juridiction. Et ça y est, mboka auto message na makambo ya mabe yango na lobi na yo kasite et c'est une abisoté to inventer droit na hiérarchie ya mibeko ya ba instance ya bazuzi to bani na ba triper to bani maleme te to suki na cour constitutionnelle et la cour constitutionnelle a rendu son arrêt à tout. Il y a même une lettre du procureur qui demande à tout de ne plus engager la province. En principe, il ne devrait même pas tenir la réunion à tenir. On ne devrait même pas parler du dialogue. Parce que Makambo et Sami na Congo central et Sama na Maïndombe. Pourquoi le gouverneur la Maïndombe a accueilli? Pourquoi est-ce qu'il y a tout dit au Kennedy? Pourquoi Denis Kamba il n'est plus gouverneur? Pourquoi Atou ne veut pas partir? C'est ça le problème. Quand on dit état de droit, on doit être respectueux des textes. Il y a texte. Le collègue à Cour constitutionnelle mais pas comme sous réalité. On inventer de l'autre côté. Na consulté pour la Rolobaboui. Na Mboka Oyo, on a connu un gouverneur, Kazembe. À l'époque, la Cour suprême de justice qui faisait office à la Cour constitutionnelle, réhabilita qui est. Arrêt à Cour et bimi, réhabilité. Mais on a vu un ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Chadari, à télémélier, à Obio, aux Ongaté. C'est là que Télélo. Arrêt à Cour constitutionnelle, ministre de l'Intérieur à Sanini, à Brada Yango, Kazembe à Zongaté. Tous, on a déploré. Tous, on a déploré Gango. Journalistes, société civile, politique. Parce que la justice est censée être indépendante. Nul n'est au-dessus de la justice.
to condamner qui ndeko Shadari. Aujourd'hui, regardons-nous en face. Il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle démettant à tout de ses fonctions, oui ou non? Oui. Alors, pour la ligne Lelo, ministre et intérieur Gilbert Kankonde va signer et persister pour que à tout ne quitte pas. Ce qu'on a reproché hier au FCC, au PPRD, on le reproche aujourd'hui à Gilbert Kankonde et l'état de droit. Parce que nous voulons être dans un état de droit. L'état de droit voudrait quoi? Que la justice ne soit pas sélective. Merci. Ça va donner raison à ceux qui pensent que le procès Kamere est un procès boutiqué, parce que politique, parce que on a l'impression que Mato Mususu ba ko tikala kana parce que moto o alinga salawana te. Le Kankonde alinga tikala. Pourtant l'arrêt est ali. Donc moi je vais terminer par dire l'état de droit ne voudrait pas dire 2 poids 2 mesures. Qu'un Kankonde de Gilbert ne reproduise pas les erreurs d'hier. Parce que l'état de droit est souffrir. Merci Ndeko Douchesi, Ndeko Flavio, comme si on a un point de vue contraire. Sauf que tu l'as dit, Ndeko Douchesi, madame, arrêt à court, ne souffrir d'exécution parce que tout le monde va se protéger à tout. À revenir même l'exemple à Kazembe. Nao Katanga à l'époque, Shadari a bloqué, il a levé à partager même avec lui. Et ça, l'inga passe. Dossier à Congo central de Konangaï, il n'y a pas Batouba maîtriser dossier dans le Kolangaï. Je viens récemment, ça fait pas une semaine du Congo central. J'étais jusqu'à Mwanda. Même étant au Karamassa, c'est Betty, maman Moro à Zoki Bal. J'ai vécu parce que Ngaï n'a pas de Boma, n'a commis la petite barrière Bakangi pour maréchal. Population là à tout Abimawana pour Atoyawana. Parce que Matiango n'a 5 000 francs congolais. Badoro fout à 2 000 et quelques. Bango Babiki, non, Bango fout à 3 500, je crois, 4 300 et commune à 4 800. Bah, tu vas déclarer Babiki pour maréchal, tu fous à Kamembo à Kinshasa, pour les Bako Matsa. Bah, tu pour maréchal Babiki, non, tu réagissais parce que dollar est mati. Moi, j'étais là, la barrière, bah, tu m'as piné. Dis à toi qui dit, tu m'as monsieur Leki. Nasa là, bah, débat et belena, bah, presque tendance nyos. Et ça là, bah, tu vas dire pour à tout, bah, tu vas dire contre à tout. Donc, nous avons un devoir de vérité. C'est pourquoi mon qui dans le dynamique les peuples d'abord, pour être bandé, koba, il va rappeler la vérité. Les politiciens, vérité Congo central, c'est-à-dire, à tout Matouboua, gouverneur, Azali en place. Bah député Basangani, élection Salima Malamouté, où tu peux rappeler on a tout, na ndekobele tout. Manière élection Salima qui va délocaliser. Kolanda règlement intérieur et Salima Rabongote. Bah kei kobi misa, bah lobi ke à toi akei. À toi tikala okendete, la preuve année que le chef de l'État aïe tina Mwanda. Azalaki na tout Matouboua. Toutes les personnalités politiques bayaka kuna. Même temps où babengisi bango awa. Atou azali toujours coexercer Moussani en tant que gouverneur ya Congo central. Azolo balikambo ya arrêt à cour. Ndeko nanga d'abord demandaki nano balikambo ya cour constitutionnelle en interprétation. Cour constitutionnelle a interprété qui ndengene makambo elekaka d'une manière générale. Bandeko babaki no arrêt à cour constitutionnelle yango nezolongola atou. Après tout mon arrêt à cour ya cour et ko lobaki no atou esengeli a démissionné ndeko nanga il conseil 10. Tout ça, bah, juste c'était. Mais qu'est-ce qui fait que les lots, arrêt à cour constitutionnelle, et Senganatou a démissionné, pendant que Babi qui a déjà déchu, Yokana Namukanda, ils ont comme la gouverneure déchu, mais Basengi a démissionné. Mais Moto assez à Longwe, beaucoup Bondere a démissionné Nengening. Beaucoup Longwe malamote pourquoi? C'est ça le problème. Likama marche oh ya lelo et Sengi Bakino, maire ya ville ya Congo central ya Roba Matadi. Aboyaki ba marche on salima. Mutu nyonso même salima rapé awa. Soki lelo ba konsi ba pekisi marche et que bobimbo kuta na police. C'est tout à fait normal que lelo au moins na makambo salima na Congo central parce que maire ya ville Matadi aboyaki. Et ça la pekisi même bato atu batambola, a pekisi même bato o bazaki contre atu batambola. Donc bango so baboyaki déjà ba marche wana. Donc wana ezali loko moko ndeko nanga senga retenir que non totika ba débat o wana. Mboke zo kene état de droit pe yango wana. Ceux qui cour constitutionnel senga ki non cour a senga ki non balongola atu et senga ka longola mbala moko. Et senga senga na a démission, mais c'est ce que je te dis. Et c'est vrai, oui, mais vous reconnaissez mon droit. Non, cour a reçu comment l'exécution revient au ministère intérieur. Azolongote pourquoi? Soit dans l'état de droit. C'est pour dire que Konanga azalane kimia. Élection on a salé maki malamoté. C'est-à-dire tout était déjà biaisé.
et tina minute toujours baboué et ça la bateau baza kolanda biso bayebi vérité donc ils allaient acharner la solution moi je pense que ça dialogue au bango bazo prôner ça dialogue na bango nga na né Congo te je suis pas responsable du Congo central mais na base que problème na bango esengeli wana bavanda basolola et le chef de l'état Félix Tshisekedi lui-même kuna ayebisaki bango que non esengeli même temps ayebaki ba députés nationaux ya Congo central esengeli bavanda basolola ba chef coutumier ba bandit ya kosangisa bango j'étais sur place et le jour le chef coutumier akuté na bango et tika les groupes ya groupe ya ndeko nani président ya assemblée provinciale Matusila et les autres ba adhérer mais groupe sous baboyi donc ils a dit premier Congo central je pense que c'est ba régler ngo mais bati ko c'est la cour arrêt cour dans les commentaires de rapprochement pardon même une minute parce que tout le monde commentaire de rapprochement aux Salima entre Joseph Kabila na selon ouais ndeko na biso ngomba na kobisa na Kindomba rapprochement kuna ndeko na ngayo totala kuna libanda mais après rapprochement bandi tout le monde qui a bécho la kuta na Vital Kamerhe tout le monde qui Némi Mounanya il faut préciser que bécho la kuta na Jean-Marc Kabound c'est ce que je suis en train de dire nazo kende que non ndeko na nga pendant que totala na kuna yeba ki ana kisa sa rapprochement bandi donc c'est pour dire que non to komona et le commencer ça qu'on s'est décidé et c'est que to il me comprendre tant chaud la ki komona déjà dialogue moko ils ont déjà ko flotter en perspective to lukato ibayango maintenant tout le monde que non Martin Fayulu parlait de dialogue à l'époque tango élection salemi à c'est pour quitter les résultats mais à proposer qui dialogue il y a réforme il y a justice réforme il y a CENI réforme et Salema entre autres dialogue c'est Salema donc c'est pour dire que rapprochement au to ka moité to 2023 tokoya ko surtout parce que nazomona UNC azotambola même langage na UDPST bien que bazana cash alors tokomona pendenge to mona kandenge to ndima katenge pe yemoko place na rejoindre ye ndeko lobi que non tokoko imaginer Félix Tshisekedi na kabila sika moko toko imaginer ngote mais en politique bakutani et puis bato gérer na coalition c'est pour dire que non de là Vital Kamerhe a qui qu'on se solidariser na Félix Tshisekedi a qui pour ça voilà na Kabila et les autres aussi ça dit bloc donc tout est possible en politique. Ndeko Martin est juriste. Arrêt à cour constitutionnel, arrêt interprétation. Est-ce que ce qui c'est vrai à tout on a déchu l'Assemblée provinciale, cour constitutionnelle a démissionné ou bien c'est simplement à comme la ministère intérieur pour exécution. Merci beaucoup Nkumu. Oyebi eloko aliboso na lingina loba eza ke cour constitutionnelle ndenge bomona ngwana eza juridiction eza ba juridiction no sote eza juridiction moko politique makambo yo ba traitaka c'est d'abord politique avant d'être juridique eloko ya Congo central d'abord sur le plan technique il y a droit arrêt ya cour constitutionnelle eza souka. Ça veut dire que quand la Cour constitutionnelle a décidé, c'est la fin. Et c'est la Cour constitutionnelle qui est la seule habilité à examiner ma motion, ma destitution, parce que ce sont des actes d'assemblée. Oyo, l'assemblée wana eza ko voter. Ce qui est et salama qui destitution wana et salama qui de manière irrégulière. Ba viola qui règlement intérieur basala ki ango na hôtel na nini mais ce qui cour constitutionnel et lobby que biso tozali ko valider parce que yende azana pouvoir ko interpréter constitution donc esengeli arewana et zala exécuter mais problème ezani problème nazo baxer le mamoko je sais pas si vous allez règlement intérieur assemblée provinciale ou encore mobe connaît na Bosani ce qui a tout matubwana amonaki ki procédure c'est là qui biaisé à ça qui n'a tant il y a recours on a côté a introduit recours pour la côté la décision c'est que à tout à ce là pour ça la té selon peut-être ça bateau va côté mais et petit cours makasi à longola mbala moko oyebi que problème il y a à tout d'abord il faut que longola na oyebi ngai naza parmi naza mutu wa Congo central té mais naza parmi bateau yo batambola ki na matadi pour à toi longwa d'abord sur le plan éthique na sur le plan moral à tout à continuer na diriger Congo central parce que toyebi ke cour constitutionnelle na biso o ya biso ndenge ezali ko tambola moko ça laisse à désirer oyebi ke cour constitutionnelle oyo ebimisa biso are moko boye oyo esala ke Kabila a tika ko organiser l'élection na 2016 aya organiser l'élection en 2018. Arrêt moko donc
Et bon, mais parce que c'est la Cour constitutionnelle, tout le monde s'est incliné. Mais pour Nanini, Nalikambuya tout, Makambo sont bloqués. C'est un problème politique et puis il y a bras de fer entre Kashna et FCC. Problème est Zakuna, Nani FCC, na majorité dans l'Assemblée provinciale. Balongoli a tout. Kotoyo, Nani Kash à travers le ministre de l'Intérieur et aussi, il faut reconnaître que le ministre de l'Intérieur a un pouvoir moko limité. Ce qui a tout, a qui suspendu. Après un certain temps, on validé, mais le problème est qu'il y a exécution, il y a arrêt, il y a cour constitutionnelle parce que ils ont des actes, le seul acte, ils allaient valable, ils allaient copier sa pouvoir na à tout à continuer et ils allaient exécuter, ils ont problème politique. Il y a un présenter politique et ils allaient influencer na droit makasi. Talaneti, président de la République a qui ordonnance pour la vie Kyungu. Une année mobimba vie à côté à biroté. Ordonnance présidentielle. Ils ont quitté que contre ça ils ont été. Makamunyo surtout ils ont qui. Mais le rôle FCC a boyaki une année. Ah ouais FCC a le biboye. Koto yo cache pas le bibo. Donc, ils ont problème politique. Non, ce que tu comprends, attention, bénéficier d'un climat malsain entre FCC et Cash, c'est ça qui est avant d'avoir. Il y a ça qui est avant d'avoir, et puis, essayer Moutou Makasi, et il y a ça la bras de fer dans la Cour constitutionnelle. Dans d'autres pays, ça ne se conçoit pas. Merci, maître Martin de Serge Kindomba. La personne qui a dit que si Maya a tout et l'équipe Makasi sur la Cour constitutionnelle, est-ce que les solutions sont dans le Congo, parce que bateau va maintenant qu'on soit dans une zone va vendre autour d'une table qui zone dit, lui je vais appeler le Congo, il va bien faire comme Makasi na une zone dit, bouya pas à le Congo. Ah oui, le Congo. Bouya pas à le Congo, il va appeler bouya. Daniel ça faut pas dans le Congo, va bengi yango. Vendre autour d'une table, mais si mon antenne, Covid dans mon point de vue, c'est là qui semblerait, va vendre, va selon les calmes, mais puis, on va se. Non, c'est vrai. Pour le Silim Balamoko, et puis, il va continuer à bango. Ne konkumu, il faut que vous sachiez na mboka ba solo na mayo to ali koloba. Ndenge to ali na plateau to ali lokola nouvelle classe politique. Na oki bande ko na mai mingi balobi ba invoquer ba exemple moko ngana ko linga teke et créer confusion na mutu ya population. Ya liboso tango to baka que politique ezali dynamique. Et ali makambo balene bato babundi pona intérêt ya mabumu na bango, bato babundi pona ba confort na bango. Bango bato baya na langage wana. Soko kei na bamboko ya li sérieux, okokuta gauche bali, droite basali nini bali ne tumbo ya bango. Mais saka na Congo, oto kwe komona ne tumba par exemple ya ndeko nanga 12 Jésus, na tongo kwe koloba A, na midi a changé à lobi B, na 15h a se nini a changé, na kopesa onda kisa. Soit par exemple motoloko la ndeko Basile Olongo. Na population, na Kabila, na noyo sengelo obanga. Yali Kabila te yali population. Basile toke maponami. Et kumbaki de son vivant en 2011. Azwa 660 000 voix. Confiance aux populations c'est nini. Apesi na yo. Moye kote kayango pone loko yali keta mususu loko yolandaki comme beefsteak lelo soki bayebo na ndimite ke Basile ko kozana capacité ko pesa mutu $10,000 ali na kokoso. Donc soki to leki na plateau yali na ba raison muso to ko convoquer tant balobi ke nani andimaki ke un jour Félix akoko kende. Mais soki Félix andimaki kasangana na Kabila. Yaki raison nini to ke maponami. Ya ko dynamisme yango na te. Yo kande konanga to ke maponami. Peuple qui na des candidats na lobaki yango ne bandeli soki failli luter yaki Félix Tshisekedi o baki ba candidat peuple toke lolenge leki FCC na nzela ya kamikaze Kabila nanga aibise ke foko nomelenga ba député complet na mwasi na ye yango moni etumba onanga zo bunda ko parrainer Ronsard pona nini veta zonga isu na Kinshasa parmi ba député ele il faut ko bisaka bana Kinshasa bosolo na mapona mo ndenge kendaki même ate yaki ndeko failli. Même ata soka yaki moto toyebaki ongai na kana respect etumba na par exemple le roi ndeko Frank Diong angaka za na choite face ya makambo ndenge sani kondima kosangana na makambo na to sanini to composer auto kende pona intérêt ya Congo
mais na kati na biso soki maye ya mabe yali nyamu yali esengeli kosa nini ko dénoncer yango tango ndeko 12 Jésus alobi ke na sima makambo atu elingi koloba ete dossier vital yali dossier moko vital ndeko 12 Jésus tika kokotela moyibi na etando ike te alobi bo alobi parce que eloko epesi ngai pasi alobi bo amoni loko akombo biso tobundi oyo sacrifice sur mémoire yekumbaki na zela alobi bo tika na sunga protéger alobi bo soki bo traiter likambo ya atute ekomisa lokola état de droit ezali sélectif ezomonana bato mosusu bokolanda bango bato mosusu bokotika bango ekotala kelo bato mosusu bakomona ke na likambo ya vital kamere ezalaki politique ntango tolobi ke état de droit ezali sélectif ekobima loko ezali sélectif nazwa yango na contexte wana lelo nga nalobaka état de droit elakisi biso basignaux fort nango ya mike mais ali lokolo yali ke moto ali kotambola lokolo moko yali ndambo oyo binaka ali na défaut esengeli kosala nini kobongisa yango mais mpo na ka ya ndeko vital ata bolobi ke yali sélectif mais nakoyebi biso ke ndeko vital yali te ke état de droit yali sélectif parce que nga na yo na 12 Jésus na bandeko bali awa par exemple ndeko Fafin toyebi etumbo tobandeki kobunda na 2015 avant dialogue à Kanchach vital ye na mama Amida baki na eloko tobengaka cohabitation ti baboti mwana na Isaka mwana elaka tango baye kokoma na bokonzi ya président directeur ya cabinet mani malamoko bandi kosani ekwei ti baye kosala Hollywood cité incroyable famille Kamere ya libala 3 jours a fait ta mariage ndeko misolo wana nyonso to ezo garde yaki via ba congolais na nyonso wana ni aye même na makambo 15 millions kombo na ye na makambo wana bo bimiseta de 2 ezali ke justice c'est mosana ngo mais na ye na makambo etali ya tout na lobaki yango met fepi na bandeli yango moto ali problème na kati ya makambo wana et ali Gilbert Kankonde moto ali kobomba à tout yango moni na lobaki moko mususu na etanoke na lobi ete na pesi Augustin Kabu ya raison ya kosenga démission ya moto wana et puis ko bakisa suki alakisi biso ete ali na problème ya compétence pona nini ndeko na ngai selon l'information biso to ali na yango balobi tango mokonza mboka ke kokutana na chef spirituel atangi kombo na ye balobi ke chef spirituel ebisaka mokonza mboka ndeko Félix alobi na ye soko lingi kimia na Congo central il faut que tika tout comme gouverneur soko lingi kimia c'est le câble na yo c'est le câble na biso o ba pesa biso information mais le loyo tokende même soki chef spirituel a lobby soko suis sur 100% Congo ya Congo central chef spirituel tokenda mapona ma 2011 atikala jamais kozana ngamba peuple Kabila Tshisekedi tata betaye entre taya bande ko soutenir na Kabila tokei même na 2018 candidat Sadari aka candidat église Kimbangi se bande ko soutenir mais to beta ni bango na nzela maponame donc na peuple na confession religieuse moto photo bange sengele za nani peuple a tous les lots na Congo central ali ne sikato ya ko cha lokolo o bato bakosa nini bakondimaye bato bazokosa mokonza mboka ko bisé que non il faut kotika tout pona koluka kimia atu akomemaka jamais kimia na Congo central yango lelo na tongo na lobaki soki babomi bato na marche esami na Congo central ou bien moto azwi licence ou bien moto abukani et ali na moto ya nani ya monsieur Gilbert Kankonde ye moto ali ko parrainer à tout et puis selon basource mosusu ali na kati ali benga tout yango moni même soki coup constitutionnel azwi décision contre tout ye moyen se prononcer à l'ité tango makambo ye India ou en assemblée provinciale à Congo central combien de fois basengi na ye nommé vice ministre ya intérieur ministre provincial asa l'intérim Gilbert Kankonde salinini aboyi yango na kinde komoko a IDPS moko muso lobi ote a copier makambo ya Sadari na obite biso to ko exemple wana te pona nini tumboyo bobundeli peuple congolais soki bokomi ko copier mayo Sadari asaki ndenge ndeko 12 jours lobi ke aboyi na Kazembe na volonté na ye ke Kazembe akozonga te ndenge moko population azoboya assemblée provinciale bazoboya ndenge ndeko mettre lobi même pour na raison éthique bato bali comme main noire na sima tout ba ebisa soka ko se retirer pour na raison éthique bakambaka mboka na défité et ate pour mon entier azo soutenir à tout bino tout bolobi ke to na bloc na sima mon entier kotala nano intérêt ya mboka liboso kotala intérêt ya bato yo alinga kokamba ya lokwa awa na Kinshasa de koko soto ali nango pona nini pour likanisi ya gouverneur
na ba habitant à Kinshasa et kokani te soko tunie projet ni nango ali nango pona Kinshasa ali na zéro projet soki ali ba faire oyo ko sa te na kati ya Kinshasa tokozongela yo soki toke na régie tous moi pose muke mais tant tokozonga on a passé le bon na ministre na sengi au téléboso en tout cas Gilbert Gankonde moto ali na banza kende kotango badai ko bato fandaki kimia lokwa na omeli ya pape yo pe souffrir o kabiso na ntango pe to kolobaka oyebi bakambo mingi loba mi awa na 1 minute danga na koloba peuple Congo aza peuple moko to yebi pour la dignité na ye la dignité humaine peuple Congo aza peuple moko peuple Simon Kimbangu peuple Kimpa Vita to yebi peuple Congo pour la luzitu na ye na quel sur le plan moral t'es aussi ça ça là 1 minute pour te dossier à réforme là aussi ça donc mais c'est reste pour la morale ya makambo et salamaki to moaki un vice comment comprendre telelo un vice gouverneur à côté de pena gyrophare wa Congo mo takala là ça c'est très grave attends sur le plan moral tout tika biloko wana ça c'est de 1 et de 2 bon qui a été instigateur. On a cité nommément les couves et les députés pour la dignité de la province. Se sont sentis lésés. Bah quoi ici? Mais les Cambodgiens, il y a ma baisse. C'est là où j'en viens. Et c'est interprété à court. Non, il existe dans la hiérarchie. C'est là la silisa. On est dans la minute justice comme la bango au moment de faire livrer à tout ils n'ont pas fait. Est-ce que bango mo monte la 48 heures ba konta ki la guerre moko bona à tout ba décider oyebi esali ngai motema pasi na yebi ndeko Flavien azali moto ba valeur na yebi a défendre kasaka toujours du bon côté mais si lelo na ko reconnaître été pour ako tika ngai na silisa na ako comprendre été loko ni esali bongo na yebi kaya za moto akanya kate. Nous sommes en train de parler dans un terrain de droit. Voilà. Tobi boy, état de droit, eli ko lobanini. Soki instance judiciaire et rendre arrêt nango. Et c'est na yote, et c'est na ngaite, c'est na tout. Parce que ce que dit à tout voilà ce qu'il dit. Il dit le procureur général a été induit en erreur. Revient-il à tout? Il a une chambre. Il a une chambre au sein de la Cour constitutionnelle pour constater l'erreur du procureur ou l'erreur de l'arrêt. Et les revendiquer et dire qu'il ne va pas obéir à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais on est dans quel pays? Non. Quand on défend l'état de droit, il faut être jusqu'au boutiste. L'état de droit, attendez, ne donnons pas raison à ceux qui a dit, à celui qui a dit la raison. L'émotion est nègre, la raison est hélène. Ne donnons pas raison à ces gens-là. Réfléchissons calmement, froidement. Au-delà de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas à nous d'interpréter un arrêt de la Cour. Soyons sérieux. Alors, ceux qui ont dit sur Mokondi Mboka, le peuple d'abord. Et c'est que honnête vis-à-vis honnête vis-à-vis des Congolais. Ceci veut dire, il ne revient pas à tout d'interpréter. Dès que la Cour rend son arrêt, à tout seigneur à Sanini, à Tika, à Kende. Merci. Yo joué arbitre. Yo ça la complaisante pour la Kanyaka. Je suis fort au bac, c'est la banque président de la République à Ensemble d'Amoto. Avant de ça la ba Congolais ba vision na makambo. Makambo ya atu eza makambo moko politique. Et puis il ne faut pas oublier que Cour constitutionnelle attend ce qui est une autorité juridique et judiciaire, mais il faut que ça la paix na interprétation nango ba erreur. Et ça le prend dans que ça n'est interpréta qui article 70 mais et ce qui si le plan il y a droit si le plan il y a droit tous s'incliner na les politiques cour constitutionnelle na arrêt il y a cour constitutionnelle parce que il y a ezali instance ya suka mais et puis qui ça répète mutu
analyser arrêt wana po ayeba ke po atala ke makambo wana soki analyser erreur sanga raison. Oh là là. Tozali na état de droit. Batu nyonso balobi état de droit ezali état oyo ezali ekambami na mibeko mokonzi na toyo bazo konzama bakambami na mibeko elobi nini soki yo ozali mokonzi instance oyo ezali na pouvoir ya kolongola yo elongoli yo il faut longwa ezala ozana ba recours ezala ozana makambo mususu mais il faut longwa dano à tout yo bateke la pembeni même pour na raison éthique En 2023, 13 personnalités de la classe politique et de la société civile, signataires de l'appel de 11 juillet à la recherche d'un consensus sur la nouvelle équipe dirigeante de la CENI et de la réforme de cette institution d'appui à la démocratie, est saluée par les députés nationaux Juvenal Munobo et Lido Alekale dans les sites Kivu, qui estiment que leur démarche ne vise pas de poste au sein du gouvernement, mais seulement l'intérêt suprême de la nation. C'est une initiative, va prêter biso ba intention te. C'est vrai que le dialogue presque nyonso et salami na mboka oyo, quand les acteurs se réunissent, finalité, ils ont souvent partage du pouvoir. Mais il y a biso eza initiative ya sika. Tolingi vraiment to sala makambo ya sika. Et nous voulons réveiller gouvernement na biso, réveiller ba institution na biso pour que préparation ya ba élection, to banda préparation ya ba élection lelo. Et pour que ba élection eza la occasion te ya batu eza la occasion ya bitumbate. Na pays démocratique, élection eza occasion ya bitumbate. Eza occasion oyo alternance et salami. C'est vrai, le problème eza ebele na pays, mais ce qui to négligé question ya ba élection, c'est difficile de maintenir petit 2023. De son côté, le député national Ntingi Pouloulou pense que ces personnalités devraient s'occuper de tous les maux qui rongent la population que de se focaliser sur le processus électoral. Pour cela qui est l'élection, pour résoudre les passes à peuple. Tout le monde qui est médiocre à diriger les sociétés. Social à peuple est bon, c'est-à-dire, ouais, ça la gata sur ça, ouais, à ça la. A foutre en malabu, ou à créer un salaire récompensé. Il y a mis ça toute gestion en mot à partir à base. Il a tout ça l'élection. L'élection ça depuis 2018, fin 2018. Donc même député, ministre, sénateur, mandataire et puis président de la République. Si vous avez tout le peuple, le peuple de la Gaguier. Nous avons un calendrier électoral, loi électorale, et puis il ne fait pas la constitution. Le peuple a voulu mourir. Pas se mobiliser, n'est pas se mobiliser. On a n'engagé tout ça la bonne dollar et n'engagé tout ça la pour créer misala, pour créer emploi, n'engagé tout ça pour salaire à battement, n'engagé tout ça la médiocre base à la soutenir comme dirigeant. CENI est opposé problème à mon côté. Rappelons qu'après 3 cycles électoraux, il y a toujours eu de la contestation des uns et des autres, d'où la nécessité d'un consensus, gage de bonnes élections crédibles. Comme pratiquement dans souka na peut mutunami balé 2 minutes bino sobo souka to souka wana vraiment batalobi que 12 gens sont le bébé na bana to bon non s'il vous plaît ngamo na pour to banda bo tukolanda wana les 13 personnalités où ils ont la démarche na bango pour le consensus autour de l'écambo à CENI. Bango ba sengi ba réforme, ba sengi ba to ba vendre mais ba réforme bango bima na table moko. Ba kutani na président de la République, ba kutani na premier ministre, ba kutani na équipe d'urgence ya CENI, ba kutani na Jean-Pierre Bemba bazo projeter au kutana Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Martin Fayulu et les autres, même ba confession religieuse. Likanisi wana. Est-ce que on est quand même cette fois-ci des élections apaisées? Ou après l'élection, qu'il n'y ait pas de contestation, qu'il n'y ait pas de bibi na balabala batu ba koufi. Deuxième sujet, reprise il y a ba cours pour l'école primaire et puis secondaire, ça prévu pour ce lundi. Est-ce qu'aujourd'hui, l'école est prête après pratiquement 4 mois de suspension de cours, il y a koyamba élèves. Est-ce qu'ils sont là qui désinfectés? Est-ce que les conditions hygiéniques les lois ezali
pe bana ba ko respecter bana ba enseignant ba ko respecter ba geste barrière au-delà ya revendication ya ba enseignant o ba tie liboso avant reprise ya ba cours. Mais aussi je crois que bon 2 minutes tabalande okinduma. Le konkumu koyebisa ba kongomani ete bato obengi babi bali 13 ngabengaki bango za bande des aventuriers. Oh. Namoni na kati wana ali na bayi opposition. Député opposition yokande ko nazo beloko moko ali très capital. Nazo loba sous contrôle ya dende ko bali ba journaliste. Bayambaka bayi politique opposition. Oyebi lelo na kati assemblée na biso assemblée nationale. Soki pepe ilunga na gouvernement na ndenge balakisi biso incompétence na bango. Faute ou toi peu faiblesse ali na niveau assemblée. Ba député nationaux na biso ya Kinshasa ou comme ba utaka provincial bali ne loko monte basa ko zali na avantage ya peuple que peuple a bénéficié. Yo opposition ko bango bali na discours ba bi oteto akaliboke moko ya muke minoritaire. Moya ko sa nini mobeko ya biso le réalité na sute que ndeko 12 Jésus ben ndeko Flavé ba ko contredire ngai. Mais tala na ba initiative ya modèle wana. Na kati to moni na banani na ba opposition mais soko botu na bango ndenge ni intérêt ya peuple et comme ko FCC na cash bazo bloquer biso do batika makambo lokuta et puis na kati kota la parcours ya bato wana nyonso tu d'abord moto ali comme locomotive ya komema bato wana c'est sanga ali sous tétance nani FCC tango minako aki na loi na ena sakata moto bango bandingaki ba pesa comme d'habitude ndenge ba mesana makambo na bango leka c'était délice sanga soko yebite nazolo bana yo bandingaki balekisa ngo na maboko na ye mais loko abaki na objectif ba mema makambo ronsard na lombango mbango ekota kabile sika kina kinga kati ebisi mabunda lobi ekokolala te fo loko esa nini eleka basa nini babandi bino na makambo ronsard tango population ya pardon ya minako na sakata tango tokomi concentré na makambo na bango basa nini babwaki bale oyo donc ngai na koyebisa ndeko Félix Tshisekedi ndenge na ebisaki ndeko 12 Jésus président de la République ali nzambete ali moto ali be na bere bato bali zonga na ye fo bosala nini bosunga ye atika kakoyambaka opportuniste de très mauvais goût lokwa bloc wano ekei o bali wana pour intérêt ya population te o bali wana pour intérêt na bango babengi yango balobi bazali baotambola pour na réforme tout na bango na réforme wana suka nango toyebi ke kozala nini partage à gâteau lelo yo peuple ali lisu na besoin te ke bo arrêter to bengi processus électoral pour na ba intérêt na bino o ya zwa kite na 2018 akanga motema 2023 ezali to zala concentré faut population mesana na kati ya makambo na pona mapona minaye pona makambo etala enseignement ngai na lobaki yango diplôme sans soubassement ezali campagne na otambaka nango chaque jour na etando eke diplôme sans soubassement et ali faut diplôme. L'État congolais a na courage ya koyebisa bayi kongomani ete na kozala incapable ya koassurer bino ba mesure oyo lobi ndeko na ngai na peso ndakisa sale lokwa par exemple le collège Boboto ezali soko zo école primaire ezali de 6e primaire ali de ati na lettre J nyonso tu wana ali ba salle de classe donc bana ona ba kobima récréation bana na bakosakana il faut que tela bango ba thermoflash il faut que tcha masque même molakisi donc tozo supposer soki alinga tangi se fa longola ngo soki mwana linga loba atuna question fa longola kasine na ndeko na ngai to ali incapable pour na kosala ngo lelo yango to loba ke te soki ka ya pandémie wane pandani lisu na bana na biso boyeba ete ke biso na fond anti dialogue bato liboso to ko porter plainte ali nini gouvernement pepe ilunga kamba ye moto ali à la base akosani ya kokotisa virus wana na via bana na biso parce que Congo ali monene et puis faiblesse na bango ali nini soki ça au fait que bandima commerçant moto ali na bekole na etale bele bo commissaire ministre na secteur wana souci na ali nini il faut misolo ça nini ekota et puis tala ki motema mabe ba parents ba uto moins na 4 mois ya kofanda na ndako ba activité alite ndeko 12 Jésus ba ali ata na mawate ba ke ko senga sou ban même ba finaliste école primaire ba ali na ba faut ba futa ya participation examen d'état faut ba futa ba ya participation boni l'état ko za la contre population tina niveau. Merci maître Martin. Komo nazo bandana na makambu ya enseignement na kosukisa na bande ko na biso wana 13 wana na sima enseignement na biso ese kufa nango kala système éducatif na biso ekufa nango depuis kala preuve tala ba juriste na ba constitutionnaliste na ba intellectuel o ba misele biso yango yo lelo bango ikasange yango wana ba interprétation ezaka ka bongo donc système ya enseignement na biso ese kufa nango
yango tozo yebisa président de la République parce que espoir ya population eza na mutu ya Ilunkamba te. Ilunkamba sa boma nani SNCC ya oye susu ko sa susu eloko nini ya nini président de la République yebisa Willy Bakonga oyo aza ko tia ba fictif na ba enseignement boy na boya komi ko tambisa ba enseignant na balabala atika makambo wana na Thomas Lowaka ba zwa courage à ko décréter année blanche parce que wana eza ko bâcler makambo ba diplôme wana e kozala na contenu te batwana ba kozala crédible te sikoyo pona makambo ya ba 13 de ba député na biso 13 oyo te ba musu baza na 4 na bon to lo na bango parce que bango ne baza plus liboso ya molongo makambo wana ekoki lisusu kozonga ti dialogue ba koluka lelo eza nini posa ya peuple eyebani peuple atamboli alobi biso tolingi nanu botia bagarde fou elingi koloba ke il faut kotia nanu système ya transparence il faut kobongola nanu makambo ya loi électorale kolongola makambo ya sei kolongola makambo ya ba représentation ya ba politicien na likolo ya seni et revendication ya population yebani siko bango lisusu musala nini olieba kende koluka moya ya kosala mibeko pona ba cybercriminalité pona boye bazangi eloko kosala bakomi auto trouver consensus wana isusu ni bakende na dialogue pona ko partager pouvoir biso to boyi makambo wana tolobi na bango il faut batika makambo ya seni peuple assez atelemi aboyi makambo ya kocha nyamu kochi ko bulungisa mitu ya batu ko kende ko kutana kana batu ya FCC ko kende ko kutana ka toyebite nani ya pesi bango likanisi wana pona ko bimisango na kati na bango wana tozana batu oyo basalaki professeur Njoli oyo azali professeur nanga ya salaki na seni makanisi nyonso oyo ya malamu wana akokaki ko pesa ngo donc na minute oyo ezali kocha nyamu kolongola makambo yo population asa lobi pona kotia ba garde fou po ata moto nani oya koya azala na kati ya ba garde fou wana po tozwa mapona ya malamu tolingi lisusu te église catholique oyo azali kosala double G. Merci maître Martin. Aya lisusu ko misala biso bakosaki boy na boy d'où Jésus reprise à coup ya ba cours et puis dossier à 13 personnalités. 2 minutes. Oui, d'abord il faut que tia déjà ko beta CT ko ebisa bato que dialogue est permanent dans l'institution et à la Ranango, c'est tout à fait normal. Donc ça peut être à tout moment. Donc le dialogue ça existe, mais dialogue il y a contexte tout le monde dit sanga bonganga legi na tefa ko senga dialogue yango te. Et dialogue bande ko basengi les 13 parlementaires wana, je crois qu'il y a des cadres institutionnel, s'il faut réformer, bah députés 13 d'ailleurs, 12 sur les 13 députés nationaux, ils peuvent aller à l'Assemblée nationale, ils peuvent initier une loi pour des réformes. Donc ils peuvent le faire dans des cadres institutionnels. Il ne faudrait pas, c'est d'ailleurs leur motif, ils ont dit, voilà pour ça il y a un consensus, mais on connaît le politique, tu vois, politique nabiso, quand ils vous disent déjà dialogue, les termes dialogue, on sait comment ça commence, on sait comment ça finit par ressusciter les cadavres politiques. On va voir demain les Sanga Bonganga ressusciter, on va faire dans le tête, tu vois, que les politiciens ne sont pas exister, et c'est là bas on ça la dialogue. Donc ça c'est révolu, pardon, moi tamouké, et ça les révolu, tout ça sous na époque voilà il y a dialogue na Itali reprise ya bacour. Moi je vais beaucoup plus interpeller Mouyembe parce que finalement lorsque tu connais ça qui cet cas on a demandé à nos enfants de rentrer à la maison. Maintenant on tend vers les 10 000 etc. On nous demande de reprendre les cours, tout ça va dans la classe. Mais c'est bien de copier la France, c'est bien de copier les autres, mais est-ce que nous avons les possibilités? Il y a des mesures pour protéger nos enfants. Il a soulevé un élément très capital. Je crois qu'il y a un flou d'abord au niveau de tout ceci, et c'est là qu'il faut réfléchir. Moi je pense en termes de solutions, le coup la classe c'est finaliste. C'est très bien, mais va tenir compte du fait que les parents, outils, dans confinement, l'État peut payer dans le cadre de la gratuité de l'enseignement, peut payer encore les frais et à finaliste Nabiso. Quant à nos enfants au Bazali déjà, je crois que pour cette année, il faut faire la moyenne. Parce que je crois que le ministre Bakonga est mort, 80% de la matière est payée déjà. Il faut faire la moyenne. Bon, qui ça va, Nabiso, il y a 38% de la période. Bandeli, pourcentage un peu élevé. Les qui casse va faire parce que
faire reprendre nos enfants à l'école. Si en septembre, ça c'est asphyxier les parents. Ndeko Flavien, le deux thèmes. Reprise à court, donc bandeko so basi balobi na base que na minute photo que na moyenne. Oyebi que les kamba Covid-19 ils ont dérangé tisiko yonde bandeko atu ko loba ka ils allaient toujours élevé, ils allaient continuer. Oyebi bamboka lokola Inde, France ndeko tangi. Ze bamboka yo ba confinaki, ba déconfiner, ba confiner les autres. Alors ça devient compliqué. Alors biloko na to moni yango ailleurs toi adopter en par la bisoité dans le Covid-19 il y a un peu de Canada ko loba moko zambo ko singata parce que ce qu'on habite état d'urgence a pesi mibe comme on a même parti politique ba misusu ba télémil ba so respecter ba bibi na balabala autrement on a siko aucune propagation il y a virus wana ezali ko kenembango so personne on a bana ezala ndenge moko pe ka konda ko sala na zando auti ko za zando 2 jours passé awa na ba mama na zando tala ndenga ko tsi bato beli donc autrement keno ezo takala bandeko o bazali na UDPS mais bato sunga mokonza mboka te mokonza mboka bitu zali na à lever état d'urgence mais tobo ça a été beaucoup nezali mais au moins ba ministre le quoi ministre Kakonde akonde mama na zando na ba mama ko tsi ba mbala moko et puis tout ça ezo revenir na été voilà ba dégâts au 20 pm argent ça là mais bien que azali na obédience ya Félix Tshisekedi en tout cas Félix Tshisekedi président de la République et sengela ata la likambo wana likambo etali likambo ya 13 personnalités. Il y a 13 talaka batongo, tala configuration batona, ils a bateau mingi en opposition, babanda ko bouger pe biso ba mingi, il faut bayango. Au moins tant biso na balabala. Alors, il est temps au monde dynamique que le peuple d'abord ils senga vraiment na bandeko ba kulutu ba tata na biso ba oyo ba mesana ko manipuler biso jeunesse batika biloko wana. Donc, comme au bango bazu ya 13 parlementaires wana et ko les rater. Et qu'on les gâte donc on a besoin de ko ba na cadre institutionnel parce que baza ba député ba ko sala ngokuna au lieu que baya ngo ba luka cop ba kutana na Moïse Katumbi pona ko lukana ba kutana na Joseph Kabila aza sénateur rafi pona ko lukana pas za ka luka bino bon finalement bo lingi nini cop wana en tout cas bandeko na ngatingi na ba misusu wana botika na bino na 4 intervenir kaka merci dans cop faux et simbati merci Dou Jésus, merci Maître Martin, merci Flavien, merci. S'il vous plaît, Dou Jésus, s'il vous plaît, donc des annoncés émission. Merci la équipe technique, Christian Lelo, Kankou Kabasele, Aristote Batoma. Merci na Félix Kalambaï, Nautika Motuna Moko. Est-ce que ce qui va boy depuis mortel et comme à la salle de fête parce que ça on a quoi mon kobo na kati ya ba morgue ils ont ici considération per respect autant que toi qui ba na miket toi qui na vis-à-vis ya ba mort parce que les loyo bato baloyi bato bele ba aux explications que soko longoli okangi ba salle nyonso wana ba salle funéraire nyonso wana ozongisi rebembe longo na morgue ke cimetière considération zongi est-ce que dans un temps to banoke na cimetière banzemba mabe ko tika la té bo soto to pekisa ko tika la té est-ce que ceux qui bato bazongi kuite ko za la té ou encore s'il vous plaît non mettre la s'il vous plaît ça ou encore non la possibilité de tiki motuna to répondre na wata mbala sima ou encore c'est ko tika bande ko na ba salle parce que moi j'estime que ça va à faire au sein de encadrer bango ata mo kangango bokango dans les jours à venir merci bonjour la politique Bouyei malamu na Sarah application ya Afriland First Bank et sali na téléphone salela misolo na yo na tango nyonso lingi na Sarah Banking ezande bank na chombo na yo tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako consulter solde na yo landela ba crédit na yo sala ba virement bancaire senga cheke na yo tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso elongo na Sarah Money biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso Afriland First Bank akomiseli biso libenga na ye na téléphone ata oza na compte bancaire te salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso na lisungi ya Sarah Money okoki kotinda pe kozwa misolo kosomba crédit na yo ya communication kofuta mbongo ya biloko sombi tembe sili kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah Bank na biso et longo na biso bipai binso Afriland First Bank the pact with success.